d'une cérémonie organisée ce samedi 22 juin dans le quartier Mitendi, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la capitale. Il s'agit en fait de la construction de 2 nouvelles routes périphériques modernes devant relier la partie ouest à la partie est de la capitale sans passer par le centre-ville. Suivant les tracés, la première boucle devrait partir du quartier Mboudi sur la route de Caravane jusqu'à Mitendi et la deuxième rocade de plus de 40 km partira de Mitendi jusqu'à l'aéroport international de Ndjili en traversant les communes de Mongafula, Ndjili, Kimbanseke et Nsele. Les travaux devraient durer 2 ans et demi avec le financement issu du projet sino-congolais révisité en mars de cette année. Pour l'agence congolaise des grands travaux ACGT, ces 2 rocades ont un impact réel dans le désengorgement de la capitale. Au niveau de l'agence congolaise de grands travaux, il a été pensé un moyen efficace et efficient pour résoudre ce problème d'engorgement. Et donc aujourd'hui, c'est l'implémentation de la périphérique de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de 4 rocades. Et les 2 rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par l'ACGT, l'agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le go du chef de l'État pour une durée prévisionnelle de 3 ans. Et le budget du projet, tel qu'est planifié par les résultats des études, donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 km. Tous les officiels qui ont pris la parole ont vanté ces grands projets d'infrastructure du chef de l'État qui inaugure la série de grands travaux à travers le pays pour ce 2e mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ses travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu et dans l'espace Grand Kasaï. Selon l'avenant 5 des contrats chinois, au total, 5000 km de routes devraient être construites au cours de 5 prochaines années. Selon le ministre des ITPR, la construction de 2 rocades de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques. J'aime chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. tosalaka oyo babengi messe patriotique na biso ya ABT eza ba café politique awa na temple de la vérité état-major politique ya ABT. ABT viva! Lelo
tobengi yo babengi messe patriotique extraordinaire. Eza par rapport na mayema lekaki na journée ya lobi dimanche oyo alaki matinée politique oyo mokonzi ya parti abengai bamembre nyonso ya parti bao bazalaki disponible, tozalaki na bango na matinée politique, mais nous sommes obligés ya kosala restitution ya oyo mokonzi alobaki. Tokosala yango d'abord l'armée des bâtisseurs tshisekedi na rétrospective tozo souhaité o babengi joyeux anniversaire na mokonzi ya mboka oyo abotama le 13 juin. Le 13 juin akokisi 61 ans. Fati Beton bobete maboko s'il vous plaît. Peto souhaité na moko ya biso po abeteza partout na Congo. Moko ya biso abimaki président ya assemblée provinciale ya Okatanga wana natangi honorable Michel Kabwe bobeteli epe maboko. Pe lisusu to souhaité oyo alongaki na maponami na Congo central oyo totangi le nouveau gouverneur Grace Bilolo oyo aza allié na biso tobeteli epe maboko. Bana Congo central cette fois-ci bako vivre mbongo ya péage na bango, bako vivre mbongo ya déport ya Matadi pe ya Boma, bako vivre pe bako relancer o babengi canne à sucre, parce que pour votre information Kiba richesse nango série au ministre l'économie pe industrie pe ya commerce ezalaka fidèle et alaka Che Guevara n'époque ya révolution castriche. Richesse nango alaki canne à sucre. Puis lungongo ekozonga, silu sinat ekozonga, péage bako vivre mbongo nango grâce Bilolo to souhaiter bonne gouvernance. Na abete tozo souhaiter o babengi nomination elamu na directeur actuel ya cabinet ya mokonzi ya mboka. Na compte ya abete na koiko engagé muto ngana ane na confiance na maele na yo na mona kako ala leki nga na vitesse pas compris na makambu na nga pe tempo na nga comme directeur à cabinet. Ce n'est pas obligatoire kaka na nommé ka muto abete to fatia za na obligation ta nommé ka directeur à cabinet membre à IDPS. Ako nommé muto azo comprendre. Batumsu bakomolo baza muto a IDPS te wana ko raisonner comme des bébés politiques. Ezali parce que ba moni ke azana o babengi éthique, azana logique na bonzambe yango nde bakomolo bo a nommé pasteur église na ye. Ma BP zate lisumu ezate. Aza encadreur na ye spirituel. Akobanda pe kozala na po timbela ba démon ya miyibi o bayaka po bayiba wana ganga au nom de Jésus démon arrête-toi au nom de Jésus la victoire est certaine. Ba komi ko utiliser ba combattant o bango bazwa ba brouette batongela bango bandaku bango bakota na kati brouette tika libande koma kopola mbula bango bakota kuna balata pyjama basi na bango balata ba robe de nuit mikuse bakoma kolala bazi ba combattant po babandolo ba Antonia za biloba loba o nga benga sorcellerie du jour kindoki ya moi bobeteli Anthony maboko. Anthony a remplacé nani, a remplacé Guylaine Nyembo. Mais Guylaine Nyembo mokonzi mboka tindie na wapi na ministère ya plan. Pour votre information,
eza nde Guilain Nyembo lera koma directeur à cabinet lera tali ke fils mukoko atambolaka makolo mu na obetela no un jour ba combattant basi balimbisanga mpona yebisa ba en vérité na kosanga ba combattant ke Fati apesanga voiture fo batake le kaka wani alaka voiture noire na lobaki combattant boza calme botala kuna na sima voiture bo mona ya ba chasser wana eza voiture mokonzi ya mboka apesinga boza calme bozwa parce que batu benemi ba adversaire na biso politique plutôt bakome kotake nga ke na na eloko te j'étais obligé na défendre wenge to mona ngo pa bajibe na bawera mutu wera pesa na no eloko te na leki na contact ala sa plaisir pesa nga cadeau mais na ikovanda na lobite na sa ba combattant quand même vérité dans la guerre politique ba armenio sezala permis mais nazala na nga muto ya ba ligne 11 muto makolo malgré combat na nga na salaka muto apesa nga voiture na déplacer na ngo eza Guilain Nyembo naza penga moko te toza epele o apesa ka biso na idée que to tambola na ngo quand même Guilain Nyembo akanisa tanga gardien du temple na kokotane comme directeur à cabinet basalaki passation de pouvoir bobetela ta maboko po toyebi bato na biso ya UDPS mingi po bakaba eza pasi bamona so akabeli neti okekanga mbongo na ye na kibonganga apa bamama Antoinette Samba oyo akokanisa yo apart ba Nicolas Kazadi oyo akokanisa bakombata bande kokanisa bakombata eza te po lelo alongwe tobosana babienfait na ye même nzambe akondane biso mais baministre msu ya UDPS oyo bomoni na remise reprise bazowolola bango neti batoni mwaba bakomi ti babeta conseiller na ye eza pole bakoma ye kuna bakomisaki ki ministre ya bango neti héritage ya papa na bango babosanaki oyo babengi bakolo histoire na yango baministre misusu bakoti eza na balie ebele oyo basungaka mpe biso aza ne moto ayi UDPS te me azosunga ye na baministre oyo bakoti tosouhaite bango bonne chance mais avant tosouhaite bango bonne chance position ya bureau politique ya ABT ezaki totie gouvernement ya Judith Tuluka sous réserve pendant 100 jours ndenge esalamaka partout tokokende bon taba te toyokaki discours programme na ye me tobi tozotala pendant 100 jours makambo tu mama Judith alobaki tosi toyoka yango ABT viva viva macroéconomique tosi toyoka yango indice obo tosi toyoka yango babidje ya bamilliard tosi toyoka yango mbalo budget wana ya 92,6 milliards esuka na bachiffre ete tolingi tomona wana kati ya banzungu ya bakongolais toyokaka montant mais to vivre yango ata mbala oyo ABT viva viva eloko ya malonga oyo ngai na retenir tant que baba de la jeunesse baba de la nation eza lere alobi mpe évaluation wana eza ke ndenge ministre azotambola son ministre amela kisi apongi abela maladie du sommeil avanda na cabinet na ye asalaka rien na évaluation ayebaki akolongwa l'un de ces 4 matins baministre oyo baza reconduit Patrick Mouyaya na communication mosala eza kitoko azopesa message na biso par rapport na makambo toza nango ya este ya kibanditisme ya Kagame toye kolongwa lisusu Dr Roger Kamba reconduit Jean-Pierre Liaou super ministre ya fonction publique batu bazalaki toujours kosouhaite kaza Didier Moudimbo akomi na sport
Déjà, c'est un bon début. Coupe du Congo, Mokonzamboka Kei. Bota la Coupe du Congo, ndenge le Kanamboko. Et dans la net, il y a un poteau piqué, il y a terrain zéro. Ballon quand même, Mokonzamboka Kei, enveloppe et Pessami. Didier Moudimbo a bandi bien, te souhaiter bonne chance. Avec tes vivants. C'est un bon début. Didier Moudimbo a koti wana batumsu baloba est-ce qu'à kokoka na ebite muto abotama na bale même roi Pelé pa botama na bale te. Tochaki muto sport wa asala ba reportage aloba ga makambo nyonso ayebi bakomba ba joueur tout na mutu. Kabulo asale le côté. Ba joueur ou bakenda compétition mo balala libanda. Didier Moudimbo a koti makambo ya stade Mokonzamboka lobaki esama na Sainte-Thérèse. Atala déjà côté kuna tout le monde a faux mouvement za ba olinga ba sala soki lo moneti ba municipalité ba lobaki stade. Terrain à Sainte-Thérèse e koka ko sala stade. Batika mafio ba olinga ba banda kuna Didier Moudimbo waka de ami sukuna to mona clair. Po stade ko za ka koto te makamnyo soka koto. Ba stade pe ko za ba kota ba maluku. Bah côté au pays et au salaire paye moins bien. Molène de Sakombi a longé na sol a commis na o bengi sous sol reconduit. Aimé Bondi na budget reconduit. Guy Luandomboyo reconduit. Ba ministre ya Sika Daniel Mukoko Samba Ndoi nanga atangisaka na campus économie. To sengi to mon économie mbaloyo esukaka na crété na ba syllabis to mon nango bana ba marmite na banzungu ba congolais eza boyete Constant Mutamba ba nommé na justice ministre à justice opposant de na ebisa no kutu amankaka ya onde mo na vie il faut za na ba réserve alobaka ba biloba loba contre Mokonzamboka kazana niveau n'était pour ça la droit. Lelo ba nommé na justice. Ndenge ba nommé na justice ana ezapo asa la justice au balobi impartial. Moutaï de pes oyo mona ke toza parti au pouvoir. Soko tamboli na kili na désordre yebake bibe kwa mboka équipé couleur politique te. Constant Mutamba ba nommé Menazoya koyebise tant que baba de la jeunesse. Toza na besoin bisala salate. Lokola soki Macron soki président France ayaka sona mwa to monena ba mwa to na besoin ba folklore wana te ba spectacle te ministre oyo la bis elaki sinini. Bato bayaka na bangondo na ba palais du peuple ba loba rien. Pe lisusu koya koloba na biso ke akosala prison spéciale pour na bamiyibi ya mbongo. Pourquoi kosala prison spéciale pour na bamiyibi ya mbongo? Po baza banani. Bamiyibi ya mbongo pe il faut bakota makala po bayeba ke makala eza na condition po bango bayiba mbongo. Kutu makala tenga na oloba il faut bakende kanya makasese po ba produire masango. Ya zoya ko banda koloba ke prison spéciale pour na bamiyibi. Asa ina bango climatisé. Toi tu na bango ba congélateur bisala salana to boyi yango biso a na armée de bâtisseurs tiséguediste. ABT viva. Viva. Oyo ba nommé na finance Doudou Fwamba. Bato ebele bakomi kolinga ba diaboliser abengani ba combattant non. Ayebisa na ba combattant ba paiement na tina te atia désordre. Et cause à la neti wenzete atia désordre. J'ai confiance dans Zoé Samona Doudou Fwamba pour avant coma. Autant que publier livre sur makambo mbongo ya mboka à défendre devant ba professeur ebele. Doudou Fwamba azana na o babengi finance a remplacé Nicolas Kazadi. Tozana Guy Mwadiamvita mbalo défense eza maboko na biso. Toboyi tomona o FARDC défensive, c'est-à-dire toboyi système que FARDC za babete mbata pesi sous lita makoto. FARDC za yezuke.
ba beti mbataye pa beti wana et l'autre a nango besoin mbalo dis-moi Dianvita azawana le Germain Chabania dans intérieur ezao babengi intervention rapide intérieur ezao babengi ezate o balobi silabisi ya droit constitutionnel to droit civil alandaka ba radio place bato basalaka ba plainte côté na biso bakataki mutu machete mbamo bouclage kokanga bato wana kopinir bango eza ba mambo ndenge banome abete zopesa mes condoléances na bandeko nyonso bazindaki na naufrage ya Maindo. Trop c'est trop. Moto ya kipa marambu ya ba trafic ya ba mai so RVM so régie de voies maritimes. Il faut ba interpeller soko kebite balongola. Pourquoi tikaka ba masu waneti ya série ya Léopold D et navigaka na kati ya mai bato bakufaka na modèle wa. Pona makambu ya Nicolas Kazag. Là na ebsamio que Vital Kamerhe place ni en sala bien za parlement. Côté économie na monaki en moins mbilinga moi bien té. Déjà bo monaki session ndenge komi de geleng. Ayebisa na batuke alobi na justice bakoko tuna Nicolas Kazag makambo ba lampadaire. Toye ko fixe opinion awa. To sali constat pe CG alobaki na matinée na komi kokota dana mambo CG na mboko depuis biso toza pouvoir comme si miyibi alaka bato ayi de pes pe otali neti be mission sous na ba chaîne neti ba télé 50 biso tout toyebi ke Jean-Marie Kasanda azwa mbongo na kindakati pasa la chaîne azalaka ne journal na ba chaîne mo ya ba poto ba radio mo boyo ya ba commune so na ba poto l'air azwa mbongo pasa la chaîne na kindakati ligne éditoriale ne et alaka kokumisa bato wana ya écharpe jaune ya kindakati azo sa l'émission mobimba abengi pe club 50 na kati émission na abengi ba journaliste ba inayi de pes bazo finga koloba critique donc sa l'émission mobimba po ba yesko azo salo ba bengaka ba ironie socratique neti ok avant basa l'émission basala ida briefing bo finga boye toye bisa Jean-Marie Kasanda tosi toye baye yaza lokola nzete ata bachango santa na maye etika okoma ngando te aza babengi 100% kabiliste po Kabila pesa e kopa komisa e patron vérité yangwana abete viva Nicolas Kazag aza na droit ya osaba mouvement na ye po akokima justice te il faut appeler ça l'élément ya défense na ye aza prier moi sengi alobi trop c'est trop na kesko na justice koya koloba ke IDP c'est lâché wana za biloba loba ya batu misusu ebele ya ba français amona ngo aleka bandolo ba français na poto lokwa so ba sala ta avion na ba français na ba lobela biso na ba TV wana matinée politique abete viva gouvernement nazo senga na ba membre nyonso ya ABT il faut bosomba ba agenda premier conseil des ministres mokonza mboka na kati alobaki évaluation ko bandozala après 3 mois okomi na date na eloko malonga balobi po après 3 mois to loba bolobaki boto sai symbiose place otomoni yango te toyebisa na bato ba Hollande biso à travers chaîne na biso à liaison numéro na biso eza plus 243 085 084 65 55 na bande lisusu plus 243 085 084 65 55 boyebisi biso awa toomona na biso eloko te somba agenda parce que soto premi o eza dernier virage abete viva premier ministre ya lobi premier elo on a en salle les emplois pour na biso abete il y a pas wabengi cadeau madame Judith Aéropé Sabiso article 36 de la constitution lobi que gouvernement il fait payer sa batu misala paye bien d'abord avant de créer ba misala
il faut d'abord kotala nanu salaire à bateau nanu bafutaka lelo basalaka eza combien pe lisusu kofixe oyo babengi smig ya malonga salaire de base abete viva ndenge ezalaka na bamboka nyonso kocreye baemploi oyo madame Judith aye koloba aza membre na biso ya IDPS mais okocreye baemploi oyo nanu eza bato bazwa mbongo ya malonga c'est ça oyo babengi identité ya fils mukoko mpe ya abete pe en plus bainspecteur ya travail oyo banoma bazwaka mbongo il veut botier là les enfants là dérange maître on a évité bakoti boyi twaka mbongo bafutaka bango te ce sont des choses à voir mais ya malonga oyo madame alobi eza ki évaluation oyo bando ezala abete viva pe to vivre nde makambo ya solo matine politique oyo mokonzi asalaki nalobi da article 36 matine politique oyo mokonzi asalaki Augustin Kabuya tomonaka bato bakenda na bamisala awa na bamatine politique bayaka rarement bayaka pete so baye baopesa bino mbote ça va baotala bino lokola bino basous combattant bango nde basuper combattant bamisusu baya kutu baolobaki nazwa mosala wana mpo na IDPS te mpo na relation na nga lokola ministre wana aminomaki ye moko to amisala ye moko lokola liyebu orke ministre wana akoma ministre mpo na IDPS bato wana nyonso babandaki kopesa bacotisation te komanke bakonzi ya parti komonte bagroupe mpo na kosalir me bakonzi ya parti nde tolobaki bana bakima imbwa lelo bana bazonga na singa le roi Marquis frappe encore lelo compteur ekomi à 0 Augustin Kabuya bomba nayoki te bomba abengi bango na matinée politique atie thème du jour eza ke misala ndenge nini kozala gestion des ambitions tozalaki wana na bapapa Duma na bandeko Dudu tozalaki wana na bapapa William bilongi tomonaki na matinée politique nabengi yango bilongi yao babengi babiro climatisé batenti lokola pain doré bato baliaka bien bilongi na bango osanti bavanda na bakiti sezope atiaki na bakiti ya sika baya ako bakai 14 bavivandeli na bakiti mais chaque fois babenga bamatine poti dimanche bato abayaka te baye ok bakanisa yo Augustin Kabuya changea adi bilongi mingi namoni abayaka te pe bilongi yango baye wana bakanisi ke biso bazoba na bango ke bazonga lisusu na baposte wana babandi koakize na Dudu Fwambaka abengani bango pe bato wana nyonso bazosenga kaka misala wana bolai kolala te bato wana nyonso baosenga misala wana baosenga ministère mosusu te ka finance miyibi kaka finance bazosenga te pêche élevage te agriculture te développement rural te kaka finance na moto asala nutrition ayebi ata comptabilité owada te aosenga kaka ke na fina miyibi bantoki lelo siko Augustin Kabuya alobi na bango ayebisi baministre nyonso ke bazela baliste tout au plus tard oyo balobi mercredi ministre akosala motu makasi je dis ça tant que baba de la jeunesse akozwa envoûtement pendant évaluation akosala eloko te to se mobiliser ministre akoboya koyoka mokonzi ya parti
akokiska kota pas même na bureau na kombata so bolali mbalo baolalela biso sous 5 ans bakoimporte bandeko na bango na mboka tika peshi yaka banomenga tika chasi yaka banomenga tika kotimbola muchanga yaka banomenga tokomona bimonamona bakonome bamibali na bango basi na bango badirecteur ya cabinet bachargé de mission après bokolela lisu boya oloba fils mokoko avait raison na début ya mandat liboso naloba nano bobi mutu badésordre longwa nolomelaka badrogue banini mais lelo bobenganga prophète nazoloba na bino mbalo eleki bazwaki no brouette mbalo bazwa no pusu oyo bazwi yo na libongo ya baramoto bamemi yo ti na livulu po bafuto 1000 francs congolais pas même $1. Combattant soki kaka toyoki faux mouvement que ministre moi salima il faut manifester kolakise ke yo lokola na biso tokabwani tomoni bavanture baministre ebele baobenga bato na bakabinet na bango lokola baobenga domestique na kati ya ndako na ye tomona yango seja alobi baliste esalama na yango lelo nabengaki bino bao baza na baseve na bango baopesi mpe na minito nde toza boye balobi makambo misala wana eza te kaka toya oyebisa biso kotangaka na louvain wana nde nga nalobi mpe ndenge ezali le tobanda okeba marche badiplome ya louvain tobanda omemango te na kati ya marche babeta masala tutu nga ntanga ya louvain ezalaka te seja alobi ye moko koyeba place ya kotya mutu place ya koplace bato bato wana mpo bakende batindaka bacotisation na bango ya ba 10% na parti abete viva abete viva mpo parti atinda 10% na parti mpo parti fonctionne eza na baprotocole eza na oyo babengi basécurité bomoni vi oyo bavivaka boye bien yango nde bato nyonso oyo bakoya na baseve na bango lelo ya abete lelo okende kuna apart 10% ya parti awa pe 5% ya abete parce que bakiti oyo nasombanga moko ekoma mpe tosomba mbala oyo na konti ya bacontribution ya bamembre ya abi mais na dati bafutako na koyeba 5% na ngai ebandolongo ya kapuna mamo okomosa bakalkile ebele oyebisa yango okufelaki mokufeli te pas question nakosinise bato mikanda awa oyo babengi charte de reconnaissance ozwi mosala opesi 10% ya parti 5% ya ADT tozala clair badossier kokota bato ebele tout dépend na oyo mokonzi akoloba mais nous sommes sûrs que cette fois-ci misune mpe kobaluka epa na biso bobetele maboko mokonzi alobi il faut mona bato mosusu bayana aya permanence kala bango permanence na bango ekomai na bakabina baministre place basala
balinga bazonga subaki esala yango nde nabengai bino lelo mpo lisusu nayebisa bamambre abete na kati ya liste ya bwa combien boza 16 natieka 10 personnes toza na chaîne na biso oyo babengi gardien du temple RT 10 personnes à pamba déjà na ngambo oyo na bundi nanu na quelques-uns ya bamambre ekomi dala na 900 abonnés bobete même abonné ya maboko 10 personnes ya pamba oyo yebani na bango esi bango bosabone na chaîne na biso gardien du temple RT R na minuscule T ya majuscule déjà tokoma déjà na babengi ba 2000 abonnés eko permettre pe biso tozwa pe nde bato mosusu bazwaka eyedaka ata mwa oyo babengi batransport ya bajournaliste neti cameraman na biso oyo aya kofimisha ok vraiment esepesa telefone osabone lasa telefone osabone eza nango facile mpe en plus bavideo ya biso kozwa temps nayebi bandeko basala yango me kozwa temps vraiment okoti obandi otravaille yango eza très bien. Les faibles vont tomber et les assoiffés vont partir. Dans la vie, la plus mauvaise chose, c'est abandonner. Dans la matinée politique, on a battu pour ça, la distraction. Balati ba foulard mo ya ba association mo. C'est genre lobby azalaka na fondation te. Pe bato bongo so yo mono rolongwano awo. Musana bango ya ba bandozwa bato akuba mema bango ku. C'est genre bien azalaka na association te. Yebisa bato longwe. Ebele balongwa bete batika biso na ba mama Bibiana ba madame Véro na ba mama Deborah. To kanisa ba okoka wenge ba obeta ta arena. Mais lelo ba komara na permanence so ba moninga mawa. Encore sous na zongi sous permanence ona moto ba papa duwa na ba papa William ba monaki. Na zongi wande mobali azongaka. Na zongi vraiment que oh ba bengi porte-bouche Augustin Kabouya. So César lobi ngas ko na zona lambi yango na lingala facile na lambi na tebe pisa mbwa. Oyamba na la micro te pona beta likolo na minito. Na zongi. Ibele balongwa beta. Na mon ata ABT original teto ABT soni rien parce que esprit yo la Tshisekedi tout ça vous mal il y a comme ma passe pour une cause juste nous soutenons Augustin Kabouya pour na oya sali tout ça majoritaire à partir de la majorité wana parti éco vivre ba cotisation ba député, ba cotisation ba sénateur, ba cotisation ba provinciaux, ba cotisation ba communaux, ba cotisation ba gouverneur, parti qu'on vive. À ça, on a les salades et c'est pour ça on les soutient. Et en plus de cela, le gouverneur Obisoto soutenant Daniel Bumba Lubaki, a Boyi Mabanga, ba dédicace. Daniel Bumba yoke lokolo alobi soko sali yango akofunda ona justice grandpère Daniel Bumba yoleki bango bakokanga yo Daniel Bumba ya basi babina bakokanga yo alobi so lingo sa elenze ezala par rapport na programme na ye pour cette autorisation. Batata mpono aboyaka, kanyama pe aboyaka, ye pe aboyi. Daniel Bumba,
azozwa makambo mpo Gentili Ngobila adémissionné atikali sénateur. Mais félicitations à Gentili Ngobila pour l'Afrique ici, tout na Congo ko démissionné na mona on ka pas lunda bulu. Ezala moi passe batu balingaka bakufa na scène le roi ba Pépé Mbosso. Les biso tolobaka o tolobi bino mo bomona ki na plénière. Pépé Vuma a passé naï. Aginde komisiko ko senga. Nasi même à Bossane ko sa ele café fois Pépé Vuma pongi alali naï. Ti makambu tu ya programme ya ele ka Pépé pongi. Le problème est ça que la minute tozoloba. Gentili Ngobila mutu so sali malamu so sali mabe moko efasaka malamu nyonso. Mais soko sali malamu pe eko efase ba mabe nyonso. Gentili Ngobila sali biso babengi zandu ya sika capable ya kozwa ba 50,000 personnes place. Zandu wana soka aliaki mbongo mokonzi mboka nga kambani. Zandu wana esami na régime afachi. Gentili Ngobila sali zandu nga na obengiza neti Basilique Saint-Paul ya Rome. Amphithéâtre. Zandu climatisé. Eloko atikeli biso même Nzambe atie très bien. Ata salaka mabe Nzambe abite quand même atikela ba quand même Nzambe. Bobetele mabosi. Gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki qui chasse Zamboka ba mémoire abato eza pourri. Omona mamutu na kati ya transport neti bis. Abaye mai na kati ya boulevard bani na obuwa kavwa mulangi vis-à-vis bis pezoke. Omoni wana kati ya parcelle mutu vuma ya fongole tirete azo suba vraiment na boulevard o mokonzi mboka alekaka Kishasa ya ngwana. Batu ba mentalité peta déjà. Awe esenga leka ete. Esenga un peu de whisky. Un peu de mokonzi. C'est-à-dire bakinois mémoire ici pour là. À l'exemple à l'homme du 8 jours, j'ai Koko Moulou. Na 8 jours à Pamba, Wilere Ngenga. Na Okina Gambela. Na 8 jours à Pamba, j'ai Koko Moulumba. Mais ayo otala lobite na te na ngana sila. Vous comprenez? Ce qu'on a mis en classique à koyokisa biso soni. Pe biso ba eto soutenaki tozo souhaité tokutana et po tozape na ba makanisi. Tokomo mona on normal te mikolo ezo pusana na notice lelo to azaka disponible te ya kutana biso. Il faut tokutana. Ko batu alors baso soutenir Daniel Bumbango ya nini? Kishaso batu balandelaka. Bansu ba koma benga nga fils mukoko Daniel Bumba, fils mukoko ya kubufu. Le ba benga nga ki caméra vient na yo. Pona loba botika makambo ya caméra na fati division ezate. Mais l'économie à caméra salawa. Natika kozwa ta invitation te yaga na nota opesa nga mbote na bima kasho nazwa invitation te. Lelo pa komi présent assemblée nazwi ta invitation te. Bato baza pembe nega zela. Biso to continuer ka komba. Abete viva. Likamususu oyo Likamususu oyo abete viva. Likamususu batu baolinga ba interpréter mabe. Na habite so na lobaka na ki chinois to na ki flamand. Na lobaka na batu ke fatia yana mutu te na IDPS.
ye moko fatia ya IDPS pour na papa na bango kombani alaki juste ngana ya na IDPS pour na papa bafati bato bakoma komi déclarer que biso toza bato afati mais bazosala ba poste ya IDPS bato wana baza tobenga bakuyakuya basala ko babengi clientélisme trafic d'influence fatia ya apekisa kutu bandeko ne mukola salisaka réunion ya famille alobi ke nayoka te ke nga famille présidentielle ngai na yo toza famille présidentielle eza te bana ka ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba na bakisi susepisi peuple nyonso aza famille présidentielle pour pouvoir yango eza ya peuple fatia yana mutu te biso toya IDPS pour la message ya les 13 parlementaires etika Tiko Tshisekedi po ba misusu wana balembaka batikaka komba yango tolobaki toya mpona Etienne Tshisekedi vérité yango wana tolinga te totia vérité couleur rouge bordeaux na mome eza pembe makambo seja lobi ya misala abete viva eza bondoki ya juki ndoki mutu ake kozwa mosala na contre IDPS ayebi mpa meme koyemba hymne ya parti union pour la démocratie ayebi te mpe azoloba noke ngana nanga mutu ya IDPS te na mutu afati banani bavotaka fati na Congo mpo azala président ya